découvrir un mot sur le terrain, que tu formes sur le terrain. Donc, tu as le général Katakata, où il y a aussi l'information sur place et l'événement se passer. Là, il y a un Nicolo. Je crois que vous avez un abîme là, place les mots de Pelaki. Donc, ils ont un expert ils ont juste pour informer le cas. Mais la minute où mes campés, pour que les quatre na complexe en gros, na mes campés pour tout ma voisin, la banque pour ma voisine, c'est parce qu'on peut savoir sur moi quelques détails à propos il y a événement et c'est pas ça qui peut les cas. Je ne sais pas s'il y aura des gens qui vont accepter de nous parler. Quand on a dit que nazo mata a un complexe place maman afandaka donc tout le cas habitant il y a complexe en haut tout mais un peu que tout n'a tout se renseigner pour tout avoir information sûre. Il y a un papa bien qui a accepté de nous aider et on peut savoir sur quelques informations parce que à sa voisin naïe. Bonjour papa. Bonjour maman. Ok papa vraiment merci beaucoup parce que te belé te me que sur la bango baboy ko pesa biso moi temps au mais merci vraiment na temps na yo au pesi biso to nya juste tout na tout tellement que YouTube eza makambo belé mutu na mutu ba image koti mais mutu na mutu azo pesa explication na ndenge na ye mais yo za mutu vendre na complexe oyo occupe peut-être qu'on peut savoir moins information vraie il y a événement dingue c'est pas ça qui parce que jusque là bato mususu bazolo baké maman oya kufi yende mukolo ndako et puis ya kufi na mwana kufi mwana 5 ans bato mi balé lisusu bazan hôpital donc yo za voisin awa na complexe oyo ko peut savoir moi briefing mukie kaka moi comme résumé voilà moi résumé mukie ya événement dingue c'est pas ça qui et puis tina minute oyo makambo ezandenge nini. Bon, merci vraiment na mutuna nayo événement elekana qui je crois batu mingi pe basi balobi yango elekana qui lundi na 11h30 11h40 événement et salamaki na erwana to comprena ki pété ba moko tumoni milinga bimi na ndako wana tokimi bambango toyebi source ya moto te tomoni kaka milinga tango tomoni milinga bandeko babuki fenêtre tango babuki fenêtre ndeko Florence abwaki mwana na ye après ye moko pe aye komi bwaka. Alors, visiteuse na ye o ezalaki Mama Sylvie atikalaki mutu ya sima alingaki amibwaka akangamaki comme azaki na bakabelo ya milayi tina niveau ya loketo yango wana pe moto ezwaki ye azikaki makasi mingi a partir ya loketo ti na mutu côté ya c'est à loketo moto penza ezalaki makasi te je crois na babilili mosusu pomone yango donc moto côté ya makolo ezalaki penza makasi te mais moto makasi penza ezalaki à partir ya loketo ti na mutu. Alors bamemaki bango na hôpital bandeko baza ko spéculer source ya moto jusque là même ba détecteur balobi na noté kaka biso ba congolais lokola to mesana koloba sans toutefois vérifier to bandi koloba que non ezaki gaz babanda kolamba madesu donc yangwana moto en plus koloba pi na mabe lisusu pona ndeko Sylvie o ba levaki ye mo pepe na ye ya
mabe wana moto ezolanda ye or balevaki ye si ma mémoire ne me trahit pas il y a 7 ou une année oyo balevaki ye mais bandeko bazalaka même na moi respect soki oyebi likambo te c'est mieux au se taire que au inventer likambo et puis au moni que la tradition orale ezalaka makasi mingi koleka radio trottoir ezalaka makasi mingi donc ba information mosusu bazoloba concernant bandeko wana eza malamu te baluka bayeba information jusque là moto akokopesa biso information ezali Florence soki akoloba bosolo soki akoloba vérité la seule personne qui a vécu l'événement et qui peut nous donner vraiment des informations sûres ezali kaka Florence parce que jusque là toyebi ndenge nini moto yango ebandaki te puisque même ata mwana oyo akufaki toyaki kosutuka na retard ke mwana pe azalaki na ndako yango wana tozo regretter même ba agence bazokanga ba mai oyo ezali kosunga mpona ba incendie parce que il y a eu des braves jeunes garçons babukaki ba mai wana oyo esungaka mpona ba incendie pour que ba sauver bandeko mais puissance ndenge moto wana ebandaki kobima ezalaki makasi ekokaki même ko contenir ya mote ya mwana omoni ndenge moto emataki. Ok, merci beaucoup. Vraiment, chers internautes, c'est vraiment triste. Hein? C'est vraiment une histoire triste. Mais, et ça, les Cambou, et comme il a rabattu. Problème, surtout, et comme il a rabattu. Mais, ce qui vraiment, là, on a biso congolais, to éviter qu'on loba de n'importe quoi. Ce qui, oyebi, les Cambou, il faut luka, oyeba, ok, na source, to obenga, ozo information sûre, avant, obanda koloba. Et puis, ce qui, les Cambou, comme les montou, exacte que, yo banda koloba, na ndenge na yo, c'est pas vraiment bien pour nous, les Congolais. Nzambe vraiment asimba biso ba Congolais mité mato mais quand même peu changer parce que oh biso ba Congolais tout ça là eza vraiment milité. Vraiment merci papa pour nathan au pesa ki biso ceux qui okoki quand même ta ko pesa batu quelques personnes beauté na au bazar en Afrique du Sud d'ailleurs na okoko pesa vraiment beauté. Bon nazo pesa mbote na baye banso baye binga surtout na communauté na ngai famille chrétienne nazopesa bango mbote bandeko na ngai nyonso nazopesa bango mbote et ndenge ka olobaki biso ba Congolais vraiment tozala malamu toyeba koluka information que tout spéculer ce n'est pas bien tozoboma communauté. Merci. Ok, merci beaucoup. Vraiment là, Natiki Bino, un moment joli, Moukidi, là, le président Percy, Kandene Zalara. Merci beaucoup, Naba soutien la Bino. Et puis, je remercie ma famille et mes enfants. À nous revoir à la prochaine. Bye. Bonjour, Ndekonyoso Balandi, il y a 3 fois .w.com. Vous allez copier sa advice, vous allez copier sa publicité moko pour Nanzela ya Info 16. Awa toza na kati ya Sheffield, donc tu allez représenter tout allez représenter Sheffield, tu allez représenter Info 16 na kati ya Sheffield. Abengi bino so boza partout dans le monde pour s'abonner na kati ya site na biso o ezali www.info16.com. Kota na kati okozwa information nyonso o okosepela na yango. Bye. Hello, I'm Shayla Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the InfoSays website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. Is www.infosays.com.
please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz. Boko tá na Info16, Boko zoa informação a solo. Please subscribe to www.info16.com. Like the video, watch the video, info16.com. Like the video, watch the video. Botala Info16, Botala Info16, Botala Info16. Sit Iban Omboka. Sit Iban Omboka.